Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Bitumba ya Seleo na sai. Seleo abimisi makambo ebele likolo a sai. Alobi sai asaleka 2 fois na bemission moko a chrétien ya ki paraît be touro yo alinga ki paye. Biso toyebi que sai azaka comédien mais depuis un certain temps sai a joué à l'issouté. Akoma na ye na ba fait divers, akoma okota makanga ba musicien, ce n'est pas la première fois non ka sai na ba conflit na ba musicien. Parce que sai azali warrior, a soutenaka Fally Ipupa. Alors je ne sais pas Bolanda nan o Seleo de la famille Seleo Scaramandier de Durban en Afrique du Sud. Je viens de me réveiller. Namoni mwana oyo sai. Petit wana en fait succès ezalaka nango ti lelo ezala kaka ya makambo ya masirika. Leki nanga Joël, que son âme repose en paix. Petit sai. Kende korégler nanu likambo ya lokuta okosa population. Qui mwana oyo bobota na Joël aka mwana ya mwasi na yo wana. Eza biloko ya lokuta. Mwana wana azaka pele pe mwana ma Joël. Et puis petit. Makambo masirika soki beta yo okomona ngai te Seleo na boya koluka yo un jour asenga mbongo ndenge bamission balelaka pamba petit sai omoni ngai na aboye oyaka ofandaka en face na libanga ya ndako na ngai na pesa bajine babilamba ya bakiwa nzenza comprendre namoni bomusala bagene na bino osali te ces missions. Ça fait combien de temps qui parle au Petit sai. Yo zali criminel. Oyebi ndenge opesa passe ya moi sou bien mwana ya mukonzi moko boepo ba master na yo ba frapper bango yo kimaka Lubumbashi parce que bakangaka baninga na otu ya miyibi. Petit nanga. Omoni nga Seleo ni na kaboy. Yo ndeko wana Damas na yo. Dans Damas de thé. Nous avons rêvé pour soya, pour libusanda. Pour suivre Bambati, petit sai. Petit criminel. Petit violeur. Un escroc tout à fait. Vous avez un problème, il y a Mbati. Vous avez un problème, il y a Gamayas. Mr. Boutique. Au bateau, vous avez un problème, danser. Kamunaka bakodaze de bitidanga. Nana mayas, stabilité dans l'Afrique d'ici, en face de moi, dans la bibale petit, dans la bibale petit, dans tout le monde, dans petit, nana Durban, dans sa makamuna, mais petit, Kola Moussaka, Nyamamabe Oyo, alalité petit. Ma blague au Boussala, na pas passer dans le temps. Namudati na rapino pour pas peur bolos ngai au fulapino kandi bolinga fulapino oza sans actualité omonite prison Mandela petit bilongo prison Mandela ovina nga kufilo bidabengaki petit nanga problème ni ovina nga chaka kongo kuma yoza guerrier faire attention na bato ba bino pour ça ba congolais pour soi mbongo pour gagner la vie Vichaka Congo pour na ba $200 ya morgue pour que bengi ba sans actualité pour que bengi ba journaliste ba film pour na morgue même si ça 500 na morgue après pour bengi pour na mbongo petit ozana pasi na mentalement osomanda pour likolo ya fulu ata o modifier ya ndenge nini petit somanda pour likolo ya fulu abinga ngo kafufu nga somanda kuna lemba nga
ngasoma ndango na salon ngasoma ndango na bana lungwa tala ba preta pe papa petit yo sai omoni yo lokolo zoluka o fula malisusu o actualité zati wana bambati ya salité osoma ndango likolo ya fulu oza petit moko boye sans esprit bacomédie ya salité omoni dadi te dadi aye kaka boye parce que aza moto atangi chiki bino bamaboke na bino bosalaka wana omoni dadi te un intellectuel akangi makambo dadi asimi makambo omona bazoleka bino bozoya kosatage na ngai bokosaka bakongole kisili wana na nani na nani ngai nayebisa bato bien azali sele oyo na kotikala sele bino moko boyebi epuis naloba yango on lâchera pas l'affaire on se laissera pas faire on va continuer à se battre comme yo moto ya maboke ovandaka boye oya komeka nyama oyo afaze eti okolaba omoni mwana oyo obota na Joël mpona koyebisa yo ki okokende kosala ADN ngam natumoli yo te ngam nabengi yo te omibengi yo moko peti yo fokende kosala test na mwana oyo ayo obota na Joël epuis ozongisela Joël ata kati ozongisa famille ba Joël ata kati ya bolingo ya mwana bango oyo yo kokanga mwana naka mwana ote aza mwana ya Joël aza mwana na yo bobota na Joël peti moko boye komede ya mbala kaka mokamaboke afatiri yo buto ezoluka eti ngai okolapa manianga we atapata bitu ya moto apana kopamba pole kimbo bana mopigiaka mambo zamani pedi sai wana problème ya taille wana problème ya élégance oni pedi sai wana problème ya élégance wana on a déformation nanu ya taille nde bakakomprena yango te nde kango azobunda maboko na yango nde kango azobunda peti yo bazotinde mpa na nga nakosilisa yo peti okolela komekaka te peti okomona nga te liboso ndaulo na yo osengo mbati yo oya ozwa bambati peti chiko saint esprit témoin tite madilo témoin oya kosenga mbati oyebi oyaka na intere ana Joël oyebi ndenge olelaka libanda te benga allo c'est moi fiston oyebi te olela opasola passeport peti okataka passeport ya Joël boire okataka passeport ya Joël parce que nayi na ye ana gamas wana nimero te oyo okotanga na vie peti ofandi na okaka boye oke mission moko osele yo na 2024 oke mission mosusu osele yo makambo Joël esele kala petite elle est déjà partie gloire à Dieu âme na ezala pas ma ancêtre faut pas chercher ma tête petit moi je suis là dans ma vie je suis à Dieu pas je cherche ma vie toi tu viens c'est le radio où est-ce que tu appelles ça en chie où est-ce que tu appelles ça parce qu'il a une power ok aventurier, violeur, voleur, criminel. Okozongisa mwana ya Joël na famille ya ba Joël. Omoyi bino. Toka bobiki na bokana bakonzi okuchanga na makala. Voilà, Bolandi, c'est Léon Ndenge à s'adresser na Sai. Akeka directement straight na makambo mwana. Makambo mwana oyo avant on a banda oloba on a osala analyse na oloba parce que et ça nga passe oui
saïsaï akoleka na côté saïsaï te pour akoleka na mutu devant caméra mutu nyonso alekanaka moi pe boye donc au perdre moi ba pédale et puis au lobby mais likambo nanu ya mwana masirika oyo abota na saïsaï oyo saïsaï alobaki aza mwana oyo babota na Vero mwasi na ye ya ndako pour nga ni la chou ni la NG officielle aussi longtemps que mwana wana aza ya saïsaï aloba aza mwana ya mwasi na boti na ndako aloba aza ya masirika aotikala mwana ya saïsaï et puis saïsaï aza obligé te ya ko révéler na monde entier que mwana wana aza ya masirika boyebi raison na été boyebi raison na été peut-être maman Vero azwa mwana wana mukie abokoli depuis mukie ti akoli peut-être parce que c'est le pas libomate c'est le aza libomate pour ya kobimisa pesi bolandi ndenge pesi ba détail belé ya saïsaï na osala analyse na tiela non voice na boyoka parce que on eza seleo na communauté na biso congolaise bato akoma na habitude mingi ya ofinga bato na kabela yo na pesa yo oui naza d'accord abengi petit saïsaï otonga na foule y a pas de problème mais n'empêche que c'est un propriétaire aza propriétaire ana lopango lelo tokoma oluka adresse zanga nyonso mekozanga place ofanda te zanga nyonso mekozanga place ofanda te place ofanda eza priorité de priorité na okoma na sujet ya ndako na okoma na sujet ya bilamba na okoma na sujet naza na sujet oyo alobi que il faut aluka azongisela famille soki ya masirika mwana masirika boyebi eza na combien de mibali oyo babota na basi yango mpe baza kutu vivante ti lelo mibali bawanga na bana eza na combien de basi oyo balinga ata bana ya mibali na bango te ke mwana boye ya mobali ne pe abi nakozwa te na obokola te amwana na nga te soki mama Vero andima na ye soit disant soki mpe eza esolo soki mpe lokuta mpo selo pa aliboma te naza koinsiste aliboma te ke non alobi ke to nga na obokola mwana ome nalingi te mokili eyeba ke mwana aza mwana masirika eza une façon ya mama Vero ya otémoigner bolingo na ye epai ya mwana wana mpe na mobali na ye kocréer différence te na bana ayambi ye lokola ya ye moko lokola mama na ye mpe akufa kinda me mwana na aza na chance ana chance makasi oui saïsaï aza na mabe na ye me kote wana soki mama Vero mutu apropozaki to ezalaki ndenge bayoka na ye na couple na bango mais c'est un bel exemple eza exemple ya koadopte mama Vero aza mama malamu kozwa mwana ya mutu mosusu kolobaki aza ya nga moko epe mokili mbebiki aza ya yo mobali nazo respecte avi na obongo mais eza bien eza mabe te sikoyo bato bokomisa eloko emoni nalinga bato bacomprendre ke biloko mosusu biso bakongole tozwa yango lokola bainsulte mais ezala bainsulte te ezala normal ntango nde olobela yango na mwa ironie na mwa lolendo na mwa bafaçon mo boye obimisa yango lokola ironie kondima mwana ya mutu mosusu lokola yo moko koboya mokili eyebaki mwana wana aza ya yo te mpona peut-être kobatela mwana wana eza mabe te eya mabe te aussi longtemps que mama Vero na saïsaï eza koarrange bango ki babimisa mwana wana ki eza ya ye na mwasi na ye Vero eza mabe te de toute façon masirika pe ma place aza kuna ana kimia et puis saïsaï aza un papa responsable. C'est un papa responsable et ça prouve qu'il a vraiment aimé m'assurer quand a bolingwa solo pour aboua quand moi m'assurer kata yamba ya na nanda kwa beaucoup là et puis maman verra le bara même pas que moi nana za m'assurer donc c'est un pour nanga
pour na point wana c'est le n'a pas raison ya koya ko tango lingo bunda na muninga na yo ha bandi ko bunda na ye pour na koya ko laksa ye réalité mo boya vie na peut-être ya a sala ngo pour na ba raison mo quelconque yo za ko utiliser le quoi ce qui bo discuter na muninga vient avec le sujet concret. Ça c'est un sujet terre à terre. Tout ce que ça c'est azo ça la pour na mwana wana ça prouve que c'est un papa responsable. Ils ont battu tous la beaucoup là-bas la bambanda. Moi, on a sentir que je ne suis pas chez nous. Mais côté ça très bon, très bon. C'est très bon. Kimia penza. Moi, on a collé autant à kito quoi ça bien, Jamais pe ata moi nana zaki ya masirika tote. Jamais pe ça c'est à kokon ya fa na kiti. Pour le bakaza moi na masirika. On peut ça moi sine yanda kupasi. Surtout ceux qui d'abord si ba yoka na likamwana en fait ça moi sine yanda kupasi côté wana ça bravo pour ça oza un bon papa un responsable muninga linga kiti sayo mais côté wana non oza papa malam parce que ba papa bemi ba lebele ba bwa sa bana ba lebele ba otelinga na obo la ngotanga makoma ba tunzu pe benda ba debe belebele mais boyebi ki misi mo wa munena mboka na biso mo na telinga na papa ne veut pas de moi mais on n'a pas vu ça chez ça c'est quand même quelque chose à féliciter. C'est quand même quelque chose à féliciter. Ils ont manqué beaucoup que c'est manqué na été impossible. Et quand on appelle si j'ai moi il y a insulte, ça ce n'est même pas une insulte. Ça ils sont landine la NG officielle. Sens-toi très à l'aise. Ce n'est pas un sujet d'insulte. Et ça sujet d'insulte, ça prouve combien tu es un papa aimant et responsable. Tu n'as pas rejeté ton son. Moi si nous avons si mon bien azu moi na mutu sur le quoi et moi quoi bon a bon quoi ma bien na minu toi na poto a bien. Toi na si genre au senga pantalon. Même c'est le wana na époque moi ya vie na ye. A senga petit. Même ngape na sengati. Mutu nyoso a sengaka. Na étape mutu nyoso, ezara na période mo boy ça ne va pas chez toi. Tu n'as pas à manger, tu n'as pas l'argent, tu es obligé de recourir na batu mususu po na osenga. Eza normal. Na linga ko sala ba émission boye. Po na batu mususu ba se sentaka lésété. Ba se sentaka saleté. To culpabiliser te. Soki c'est le akabela sai elamba. Lelo aye ko finga e. Ke na pesa yo elamba petit sai. Aujourd'hui ça n'est plus petit. Aujourd'hui, ça à travers sa comédie, a commis Oaza Lelo. Ça, ce n'est pas petit. C'est à l'époque. Moutounio, son époque a vu à Galeraka. Et Moutounio, son époque a vu à Galeraka. Même Bissoma Auto Galera, l'époque, Moutou, il a vu pendant vos étudiants, au sentiment que non, tu galères. Na moko on peut to ya libanda pe ba époque nous chef nous peut to galera pe ozomona ke ça ne va pas tu demandes na ba te belenga pe na senga biso to senga ka ko senga ya lisumute et puis muto a pêché soka fingi yo esprit na eza faible oko lo bate ke okabela muto la man époque mo boya vie pour ya ko rappeler en plus tard tu penses que ça te fait grand ça te fait pas grand c'est toi qui es faible. Parce que yo pe oza pe na batu musu po kenda pe ko senga. Parce que tu n'as pas commencé, tu n'es ozala bongote. Même attendez ngabi ki en Afrique du Sud na Durban aboy. Et ko oza pe na batu musu ba pe ba rendre pe ba service. Comment tout ce que so rendre mutu service o bo swani na e o bimisa on appelle ça eloko na loba ngo pe da la fois parce eloko kute bimisa ngamo. Bilo musu bino bo considérer ben jure mais et ça ngo ben jure toujours là que ça combien votre état d'esprit est faible. Conseil à la Bible, demandez, on vous donnera. Aussi longtemps que je n'ai pas volé et que je demandé, tu m'as donné de par ton propre gré. Même si tu m'as insulté, ça fait rien. Ça fait absolument rien. Parce que, en tout cas, j'obéis à la parole de Dieu. Quand je manque, je demande. Et si tu te mets à se manquer de moi ou non, on est là koutou, à senga, na senga opposant la Bible, na zangi, na sengi, na yibite, na sengi, pour son na yibi, na sali mabe, mais son na sengi, na sali mabete, na sengi, ko sengi ya mabete.
nasengi mpo naza nango te po soki saisa azalaki nango na epoke wana alinga asenga te, je ne pense pas que na minute oyo saisa asengaka lisusu pantalon, akoma na mbongo osomba pantalon, akoma na mbongo osomba parfum. Donc mutu azolanda ngai ni la NG officielle soki ke aza na camarade moko boye badiscute tia na lesa o mama na okolesa nga lelo me yo mpe mutu mosusu mpe alesa o mutu akokala mokilo aza te babilo mosusu ekota bato afingi nga po akabela nga sentez-vous très à l'aise, le monde est comme ça, là où on te donne il y a aussi une autre place pour opesa lelo ça c'est pas comment opesa yo pesa mais lelo ake opesa oui amemi caméra po makambo ya chaque kongo ebimaki mutu akipaki ete mutu apesaki ete mutu asali te baboyi peut-être ezala bacotisation oyo asala cotisation oui chaque kongo aza star saisa aza star azopousse bato mosusu baya koassiste chaque kongo atiki une grande famille nayoki mutu moko alobi ke mutuka shaka kongo batekeli yango kofi soki kofi asoki mutuka shaka kongo ezaka mbongo wana mpo esungaka famille ya shaka kongo ti peut-être mutuka azotambola yango ezalaki mutuka cher peut-être famille neza na mbongo ya koentretenir mutuka wana te bakozwa mbongo bakosala peut-être commerce mpo baza makasi na osala yango tokomisa makambo grave $200 abiki non pour na $200 pour na $500 nayebi te soki kwambome mutu eza quand même ata $100 ata $10 eya makasa te aussi longtemps que $10 wana ezobima te mpo kende mpo esala makambo ya famille no mais esala makambo ya musicien moko bo vous n'avez pas de ça eza ande kwa shaka kongo te ça ande kwa shaka kongo te azosala ka bolamu na papa Chaka Congo pour Chaka Congo fit un bond dans le parcours de Chaka Congo il a été là pour les autres et à son tour on ne le verra plus jamais il est déjà parti comment les gens sont là pour lui même s'il appelle les caméras c'est pour stimuler c'est pour stimuler bato mosusu peu importe ba conflit boza nango c'est Léo na saisai ben makambo nyonso bimisi wana onana ofingi te il faut chercher autre chose so seleyo sokanisi ke ofingi saisai ofingi te tu n'as fait que rappeler ce qui est d'ailleurs normal dans la vie c'est normal et ce que saisai a fait c'est encourageant. Il a appelé, venez ensemble, on va mettre la main dans la pâte pour nous honorer Mouto, à saler la bisto bola mobile, à senga bambou pour la mise belé, à sala pour na comédien. Il a fait pour tout le monde. Aujourd'hui, ils ont les Cambouya adresse. Beaucoup de personnes bazana ma place au fan de terre. Na kalezalaka na cité verte. Ezalaka so sombi kuna. Ba bon on le boit combien. Le so comment faire na cité verte mais vous avez un bon quartier. Vous avez un bon quartier. Lelo lembezala so l'autre etikala ka quartier bien banda etikala ezalo kwa ba combo etikala ka ba combo grave e banda kwa bien komi na kinkole komi na ba quartier banda ko étage ndako saisa wana eza ndako so alinga tika so soki saisa alinga teka ndako ne lelo teka on a pris combien okoza oza ndako na lemba mais ça valoir bete par rapport à ndako place au finga ngo ezali. Je pense que si je ne me trompe pas ndako c'est ça na Kitambo. Si je ne me trompe pas. Kitambo a quartier mabete. So longo somba lolo ndako na Kitambo. Na ba condition ça c'est atongeli ndako na wana ozongo na prix combien na même na lemba. Eza à peu près ba prix moko toujours dépendre na ba matériaux ba tongeli ndako wana na année de construction nango tout ça compte sur mutalinga teka ndako. C'est là où tu n'as pas insulté, tu n'as fait que rappeler n'importe nyonso ya vie ya mutu nyonso asenga azoelo kwa mutu adefa amwe koza papa abina botama riche bokola riche mata riche ango asenga kaka pesanga mai na mela pesanga mai na mela mutu na mokili akokaza te surtout za na ba conflit surtout zo swana to pona ba bilo mususu mais surtout comme ça ba biloko dans le quotidien ce sont des histoires normales et ça sous ben jour comme donc un rappel ce qu'on fait désormais
Ce qu'on fait en biloko est normal, les injures, les rappels. Les injures, les rappels. Mutu nyonso asengaka, mutu nyonso na époque asenga, mutu nyonso lelo koma likambo adresse, ngai peut-être na otonga nga na bibwa. Ça reste une adresse pour moi, la référence de mes parents, même de mes enfants, ça fait mal à personne. Parce que ndako na ya somba na atonyo mpe na makasa te. C'est un avantage. Kende na nenga ki vantar na e. Mais ko benda na ba mobilité parce que ça reste une maison qui est valuable en argent. Eh, ça coste, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, na moni ata injure mon côté wana o e kosala ki e choqué ça. Ce n'est pas grave. Likamba mwana ya Masirika on connaît. Au confirmé ou pas, moi elle est majeure comme elle est aujourd'hui. Elle a de la grâce, elle a de la chance. Elle a la chance ma case. Yo t'as ta papa beaucoup les mamans azolo bakaza et mazete azana chance. Ça c'est un papa vraiment responsable. Abengi ba caméra ba ya kopesa o $200 ou $500 ya mbomema. Eza makasa te pour actuellement la Kinshasa ezope la moto. Eza na batu musu bazape na mbomema ba bimisa ta différenté. Ba o sala ngote. Chaque Congo tiki famille. Abenga bat baya batia maboko. Ce n'est pas mauvais, c'est une manière de rappeler aux gens qui faisons tout ça là, tout rendre hommage à Souka. Parce que le monsieur aussi a été là pour nous aussi. Sur Kabela et le Kabela, les âmes bêté, plutôt soit Senga, plutôt soit Zangaka, puisque sur la ville de Tokoma, on époque où Zang nous oblige à Senga. Et ça normal. Donc, et là, moi, il y a grave au lobby, on a makambo, mais si pour n'angane la chou, par rapport à ba, n'enge na yebeli vi n'enge tambolaka, et ça l'ango gravité. Et ça l'ango gravité. C'est pas grave. Et je ne pense pas que ça y est. Alors, que l'homme pour attaquer, on a bandé mon robot. Ce qui c'est à comment les lots vantard, à comment peut-être peut-être vantard. Il y a un cas peut-être n'engena. Il y a beaucoup de lobaki. Na ko sa na nga film na ko fo la chaîne YouTube te pour monsieur Zala botier après alinga na okena nga na cinéma tozela. Mais ata bongo te ça c'est à vivre sur na bon théâtre te. Taya mutu mtabe mtape sa mutu tai. Nzambe mtape sa mutu tai. Mais za mutu mtso azoluka ata na tai lokwa c'est kaza mukuse. Na yo mo pour le bélices. Oza peka mukuse to za mulozi ngambe. C'est ça na taille bien. Nazo kamwa batu na biso ba star na biso a Congo nazo ebate. Comparaison Bilamba, Moana, des histoires comme ça là. C'est pas juste. To bannir ba anti-valeur. Na Congo le comment so tan comment monsieur mtusu ne monsieur ça problème. Ils a problème. Bi ne peut pas journaliste. Botika ko tuna ba question o ekoki ko engendrer les batu ba problème. Ils a vie privée naïe. Ça c'est hasard responsable. Il nous a juste prouvé que robot tapé moi nana moi si mais au bon bi peut vérité ou parce que ça reste ta vie privée. Et surtout que sa mère n'est pas là. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Je suis de retour. J'étais vraiment très absente, mais je pense que c'est moi. Je serai full time. Je suis bien portante par la grâce de Dieu et je pense que vous êtes aussi bien portant. On se retrouve prochainement pour ceux-là avec qui je suis en train de travailler sur YouTube. Si tu as une chaîne, tu veux monétiser, tu ne sais pas comment monétiser, surtout ici en Afrique du Sud, sens-toi très à l'aise de me contacter. Tu as une chaîne, tu veux un coaching, contacte-moi. Les publicités, en tout cas, les promotions, je suis disponible. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Soutien au léopard sans soutien aux léopards, on soutient vraiment les léopards, nous sommes derrière et filme toujours la justice de Dieu, Yana. Que Dieu vous bénisse abondamment, on se retrouve prochainement. Bisous, bisous. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.